Apôtre Delphin, makambo nini tozomona nzambe na lola? Apôtre Delphin, video nini nazomona na batongo ya lilo nzambe? Bandimi ya Église New Life, est-ce que bozali soki bozate, bomi benda bino moko boya kaka. Soki ezala bandeko mosusu o bazala bandeko na bango bakotaka na Église ya New Life, en tout cas na osenga na bino bo partager les bango vidéo, bo taguer bango na ba commentaire, comme ça baya koyoka. Toye kolala kolamuka bandeko na basango ya moto. Toye kolala kolamuka na makambo ya moto ya kosakana te. Sango na biso ya moto eza ya Apôtre Delphin. Tomonaki na secrétaire na ye. Secrétaire na ye moto oya kindaka na ye bisika nyonso. Moni ba mama, ba sœur o ba kompanyaka ba pasteur. Toye komona ba video, toye komona ba photo. O pasteur to Apôtre Delphin azobimaka na la servante de Dieu, azobimaka na secrétaire na ye, azobimaka na mwasi oyo akompanyaka ye. Nalingi na natuna. Pourquoi ezalaka toujours basi nde ba akompanyaka ba pasteur? Pourquoi bana mibali te? Ba pasteur, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs au balandakanga. Natuna bino nanu. Pourquoi seulement bokendaka koponaka basi? Bolinga mibali te pona nini? Eza na histoire moko babetilanga li solo et salamaki na Afrique du Sud, plus précisément na Cape Town. Ça fait déjà presque 7 ans on a yeba histoire wana. Papa moko ayaki na mwasi na ye ko uta Congo, précisément na Lubumbashi. Tango baye kokoma na Cape Town, bazaki na bisika kovanda te. Bakie kovanda na église moko ya papa moko congolais. Tango bakie kovanda kuna, et après pasteur aye ko proposer na couple wana ke mwasi abandaka ko accompagner pasteur, soki pasteur azokende ko sambela pona mondima église, soki pasteur azokendaka na ba église mosusu kote ya mwasi ya papa wana abandaka ko accompagner ye. Papa pe amonaki na ye problème te, akanisi kake non aza pasteur et puis asungi biso to ovanda na église to futaka te likolo nango église elesiaka biso. Na suka makambo yaki kobima nzoka pasteur wana akomaki kobima na mwasi. Ba pasteur s'il vous plaît. Makambo oyo ya kobimaka basi ya bato. Makambo oyo ya komimaka ba sœur ba église ba accompagnaka bino. Ata soki oza na ba intention mabe te, mais toyeba ke diable pe azalaka. Diable pe soki alingi akweyisa yo akokweyisa yo akotiaka mutu aza pembeni na yo a changer ye makanisi. Ezalaka toujours bongo. Dossier ya Apôtre Delphin, kande tomoni moto epeli, kande tomoni ya somo. Na mekaki kolanda video yango kande boyebi bato boya kosenga nga te ke non apesa bino video wana na opesa te. Aza musala nzambe. Na mekaki penza kolanda video wana eloko foto yebe, diable ayaka toujours kobundisa ba oyo balukaka elongi ya nzambe na busolo. À chaque fois que soki mwana nzamba lingi ya mata, ezalaka toujours na mwa makambo moko il faut eya. Et surtout biso ba chrétien to bibengaka ba chrétien to zalaka toujours bato liboso pona koya kopanza nteke. Soki totali video o makasi, bato o ba publier yango penza makasi eza ba chrétien. Eza pourquoi? Parce que leur mission eza que baya kokweyisa pasteur to Apôtre Delphin. Bakweyisa ye yango penza mission na bango. Kande na lobaka ya nzambe azaka ya nzambe. Courage na Apôtre Delphin. Video wana eza video moko ezolakisa penza ke eza video moko ba travailler. Et aussi mutu oyo abimisaki video wana aza mutu oyo abundisaka penza Apôtre Delphin. Mission na ye eza ke akweyisa papa oyo. Mission na ye ezali ke église et panzana. Pourquoi? Parce que ye église na ye batu bakotaka te. Ye église na ye batu bakotaka te. Alors, quand eto yebi, batu ebele bazalaka toujours na ba comportement bongo. Soki ya yezo simba te, ako préféré pe ya moninga e simba te. Soki ya yezo kende liboso te, ako préféré pe ya moninga e kende liboso te.
bato ebele bazaka bongo eza penza pasi pona biso ba chrétien tozo mi benga ba chrétien babenga biso ba chrétien ozoya kobundisa moninga na yo chrétien. Cher pasteur, bino ba congolais ba pasteur ebele ya lokuta soki nzambe abengisa yo te kozala pasteur ko forcer te. Ba oya nzambe quel que soit grandeur ya bitumba suka suka nzamba elevaka bango toujours. Na opesaka ba exemple ba pasteur de la foi. Baza moko ba pasteur ba leka na ba moment moko très difficile. Mais lelo oyo nzamba eko pangusa bango maya misu. Lelo o bato mosusu bakomi kolobela bango tieno basimba kisi et pourtant batikala ko simba kisi te. Baza ba papa moko ba leka na bitumba. Apôtre Delphin kolela na yo te. Nzamba ko expose mutu oyo azolinga koya kokweyisa yo. Nzambe oyo sambelaka aza nzambe ya solo. Et aussi cher chrétien, bino bolanda nga. Bible elobi soki musala nzamba kwei. Biso toza banani pona koya ko juger ye. To juger ye te. To tika ye na maboko ya nzambe parce que aza serviteur ya nzambe. Donc ba o ba croire na vidéo o bo mona boya kobanda kofinga apôtre Delphin te. Bo sambela pona ye ekozala vraiment important.